Bana Kinshasa pour Nabinoué Barak, Mokolo samedi 14 décembre 2019, gouverneur à ville province de Kinshasa, paix suprême à ville province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur il y a terrain, il y a impact, puis idéologie, à Salaki Moubangi na surprise. Poète mokolo samedi ezalaka mokolo chaque commune esalaka salongo na yango kasi patron ville province ya Kinshasa ala mukaki na tongo asali surprise ayaki na bureau na tongo poète abanda ko sala salongo avec impact na idéologie kasi salongo ngo esalamaki wapi kaka en face ya hôtel de ville awa na place ya marché to place commerciale du centre ville oyo gouverneur de la ville province ya Kinshasa abandaki ko sala salongo nyonso ebandaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa na biloko na ndenge obase la salongo yewana azako kende kosala salongo kasi boy baraki azalaki yemoko te azalaki accompagné na ministre provincial AI et intérieur payé moko kaka ministre ya environnement oyo babengi na kombo ya Tengelito oyo akenda sango kasi boy baraki ministre provincial ya transport pas azalaki na Pointe olongo na ambassadeur Georges Froy Oazali ambassadeur ya Malte près de la RDC azalaki na Pointe azalaki ko accompagner gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka na cadre opération Kinshasa Bopeto talande mokonzi za kosala talande zo longola salite talande achina buruet est-ce que makambo to mona rango gouverneur ni bomona azo sala makamba boye et puis ezalaki nango surprise po nanu to mona makambo te banda ba gouverneur bazala na ville ya Kinshasa makambo est-ce que bomona yango na ninga mabete to na Kinshasa gouverneur abeti bien Weston kasi andimi ko police yango ebeba ezinda poete asala salongo pour l'intérieur ba kinois ezala exemple à suivre pour gouverneur abeti bena salongo botala ninga zo kumba buruet botala ndazo ke no boira matiti botala place a cheli yango kasi gouverneur asalaki yemote ilongo na ba collaborateur na ye ya tête de ville bazaki na Pointe pour na accompagner mokonzi na cadre toujours ya opération Kinshasa Bopeto kasi magazine Masula ville ya Kinshasa o esala la visibilité ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa ezalaki wana na Pointe et tuni mokonzi ya ville ya Kinshasa mokonzi eza ndenge ni pour masolo yo ya salongo ya lelo bon ndenge tulubaki Kinshasa ya sika tolingi yango ezala Bopeto c'est pas normal biso bakinois to bois kaka bosoto salité na nzela pe bongo biso moko simanango to ya kolokota lisusu to bana ko boaka sima to bandi su kolokota donc faut muto na biso esala to e bandenge nini ya ko batela mboka na biso ezala Bopeto yango wana lelo to ay ko bopetiser nzinga ya hôtel de ville ambassadeur ya All de Malte yepe ayi ko salisa biso na baninga mususu na moni bayo wana ba o salisa biso po total ndenge nini to kopetola mboka na biso ekomi mbindo mingi biso bakinois tolingi nzoto ezala propre ezala Bopeto mais balabala ezala salité ya wana il faut tout changer tala ndenge na komi nzoto du salité mais na kokende ko sukola ngo to tunie lisusu mokonzi ville ya Kinshasa est-ce que kini Bopeto et pour ni rang social moko to kini Bopeto ezapo na mutu nyonso tu mosala ya kopetola balabala eza lokola moto aza ko sukola nzoto na ye moto nyonso ozala nani ozala président de la République ozala kalaka ozala commerçant ozala ouvrier ozala mongamba moto nyonso ayeba kopetola bisika ye avandi balabala na ye quartier na ye commune na ye esika nini avandaka ye moko te na bandeko na ye na famille na ye na baninga na ye banso biso banso toyeba kopetola bisika oyo tozali kovanda to tuni su mokonzi ville ya Kinshasa ba kino bazali kolela trop balandi mot d'ordre na pona Kinshasa Bopeto baza pe kosala basalongo kasi pona ba déchargement ya bafulu ba kobwaka yango wapi epoza ndenge ni pona makambo yango bisika ko bwaka ba imondisi ko zanga te parce que ba décharge mingi ya transfert so ba bwaki na ba décharge ya transfert wana biso hôtel de ville to koyeba ndenge ni kozwango na ba décharge ya transfert pour na kotinda yango na ba repousse pour na kotinda yango na ba centre d'enfouissement donc côté wana donc nous sommes quand même assez organisés mais la seule difficulté au tozalango ezaka ba engin tozalango peut-être mingité ba camion za mingité mais au fur et à mesure tozako pesa ba commune ba moyen ba sombi ba tricycle kala mingité to somba ba camion po ba yeba ndenge nini
ya ko évacuer ba immondice oyo baza ngona ba commune. Totuni lisusu gouverneur à ville province à Kinshasa ba question oyo bino ba kino botunaka mokonza ville à Kinshasa ba salité oyo ba fulu masola recyclage ezokende wapi et puis intérêt ya kino eza nini vision nao eza nini pona ba recyclage ya ba fulu et après eza ndenge nini. Bon vision na biso ezali ya ko collecter d'abord ba immondice donc ba déchets ko mema yango na centre ya tri pe si manango ko recycler yango so ba recycler yango ba rosala yango ba engrais ba rosala yango ba pavage ba rosala yango pe électricité donc courant. Alors to signé ba contrat moi mingi na ba firme ya ba paya ya ba mindele baza roya ko recycler biso ba immondice wana avec à la clé la production de l'énergie, de pavage et puis des engrais. Donc vision na biso eza na niveau wana. Comme ville de Kinshasa par jour, nous avons produit plus de 9000, environ 10 000 tonnes. Il y a des déchets par jour. Donc nous avons la capacité et possibilité de travailler dans la firme et belé, dans la société et belé. Vision de la chose c'est que il y a couper tout l'amboka boy. Non, il faut que immondice soit là. Donc là, le lot monde mon babaye biké, immondice est comme produit commerçable. Gros ango, kosa lango, et la matière première. Barosala yango ndenge na utolo bawa ba pavé barosala yango gaz barosala yango courant barosala yango ba biloko ndenge na ndenge ba engrais. Donc biso il faut to valoriser ba immondice wana pona non seulement topé to lamboka mais il doit valeur ajoutée pour le développement na biso ya mboka. Boyoki Pebomoni ndenge suprême ya ville à Kinshasa gouverneur Gentili Ngobila Mbaka gouverneur ya terrain yemoko na pointe makamunios aoti ko répondre ba kinois à travers micro ya magazine Masola ville à Kinshasa vous allez magazine à proximité pe ya visibilité tala ba kinois ezala exemple à suivre Kinshasa bopeto ezali état d'esprit Kinshasa bopeto ezali yo ezali ngai Kinshasa bopeto ezali kaka misala ya assainissement ezali pe changement de mentalité pe Kinshasa bopeto ezana ba domaine nyonso topeto la misala na biso topeto la mentalité topeto la makambo nyonso oyo ezali ya mabe poète Kinshasa ela taposo asika à travers opération Kinshasa bopeto oyo ezali état d'esprit oyo ezali vision pe programme obima ya gouverneur ya province ya Kinshasa et vandine na Kinshasa bopeto ezali yo ezali ngai ezali ndeko to changer mentalité topeto la Kinshasa papa, maman, mwana, ils ont l'exemple à suivre. Trandingo Bila Gentili, gouverneur du professeur Kinshasa, à l'axi exemple. Ils ont vraiment exemple à suivre pour na biso nyonso ba kinois, poète Kinshasa na biso et lata poso ya sika. Autre bakité.